Ma parents ya Zulema, papa na maman aboti Zulema, alo baki nzambe apambola jibe mpiana na o nyonso jibe asali. Bongo so mwana mombele mora meli bimela mela na ya leki na TV alobi wa n'importe quoi. Est-ce que peut-être waba to Rolanda? Mwana mombele wana zalaki wapi? Ata kotikela Zulema mai na hôpital azalaki te. Solo la vérité. Mais tout le monde a dit même moi ça Zulema zolela. Ah, Zulema, papa chéra salini on soni na salite. Pour les lotos sauver bon moya Zulema. Mais baloba ke ceux qui nzambe déjà a décidé à tabo salini on son. Et on aura pamba quoi. Solo la vérité. To Zulema. Quand on est à la cinquantaine, il y a des il y a Segempe et Zagi na cinquantaine. Bakundi Zulema na métropole, Segempe wakunda ke na métropole. Donc malgré tout bonheur et arandenge morote, est-ce que kokunda général na par exemple letina bako kunde na honneur moko. Solo la vérité. Rendez-vous au besoin qui n'a parisien, n'habitez sous bozo beaucoup de niveau nini pour na BCBG na théâtre et gymnastique Maribel. Beaucoup de niveau nini parce que théâtre gymnastique Maribel ango ba te belé ba chiba date kuna. Solo la vérité. Rendez-vous au besoin qui n'a parisien, n'habitez sous bozo beaucoup de niveau nini pour na BCBG na théâtre et gymnastique Maribel. Beaucoup de niveau nini parce que théâtre gymnastique Maribel ango ba te belé ba chiba date kuna. Solo la vérité. Pour le moment où il y a JB charge il y a musique congolaise na maboko na bango. Il faut pas au moniteur mutu nzambe na silisi ete bo silisa rien en côté. Mais les solo tu auras qui jiba zaki invité spécial ya concert wana mais après na nga suka yete zaki ya solo to zaka to ndoko yoka. Solo la vérité. Ba musicien na bino bazo ba longola bino nyonso pembe na JB Mpiana. Il s'agit de Mignon Abraham qui besoin apporter et l'autre côté pembe ni a grand prêtre mon kulu abankulu JB Mpiana. Il a portani. Solo la vérité. Il paraît n'est toujours que Dino Capore du santé zabienté to yamba ino kolia ça pas confirmer kiango est-ce que bozo courant bino batabe CBG. Ouais, dernièrement tout le monde en tout cas tout le monde te mutaib senga kutu papa chéri. Na tuninga bien ave na yo ki moi ba makelele mo bimaki na internet ko jina kufi banini président ki batuna est-ce habité à malade à petit nanga. Bonjour. Comment ça va? Shalom. L'artiste chanteur transcontinental Didier Lacoste offre un bonheur musical intense au public. Leur est grave. Didier Lacoste, chef de bande. Avec Didier Lacoste, Mukentunga. Venez vivre l'originalité du chant le 12 avril 2025 à 22 h au gymnase Maribel de Paris. Mukentunga. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune fidèle internaute. Bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance dans considération. Vous êtes belé, vous êtes à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube. Sur la 20, dans la Bruxelles avec les padres Ferrigola, Bilanga, Loembo. Donc, rumba. Quand on parle de rumba, on voit directement les padres Ferrigola, juste de nuances, Nika Boroni, n'a pas sur rendez-vous le 7. Dès qu'on a aujourd'hui billet, billet Zokuma, Kalami, Toyora Monge sold out. Na sengi na bandeko tout ba otala biso vidéo à ce moment somba déjà billet na yo. So vous avez Bruxelles te, vous avez une réservation hôtel comme ça vous nickel. Si vous avez déjà na sengi na bandeko tout batala biso vous avez place pour appeler sa Fox dans les padres Ferrigola juste cette nuance. Na format à 15 000 places, il faut sold out bagoloa ba déterminé ba mourir bonne musique vous avez place s'il vous plaît. Tout ça, dans la poule cause à notre héritier à Tanabi. Après, ce rendez-vous
le 24 mai na Don de Paris. Bandeko no bazu ba place pété, bozo déjà ba place et Don de Paris kalaminga to yo pe sold out. Donc bozo déjà ba place pour na sa force dans la pulga cause nostra motona temberichi watanabe na Don de Paris, Bruxelles et oya Paris, Allemagne et oya Paris, Suisse et oya Paris pour un spectacle to concert et monene oyo a héritier watanabe a se préparer pour notre biso plaisir. Le 24 mai. Vous avez la place, s'il vous plaît. Match amical, même si nous avons sous un album, ils déjà dispo. Dans la plateforme, nous sommes téléchargement à YouTube, dans la plateforme. Nous sommes en train de tout, la biso. Vous avez repéré ça, Nono Fuji Fox. Vous avez temps à consommer match amical avec Nono Fuji sous un album. Le titre qui est vraiment vous avez temps à consommer pour nous sa force dans Nono Fuji. Papa Henri, après ce rendez-vous le 11 mai dans la Casino de Paris. Le Seigneur m'a dit que tout boîte l'Arabie, s'il vous plaît, vous avez place tout dans le 11 mai dans la Casino de Paris avec Henri Papa Henri Moussali Nanzambe Mounene, Oyo, Azoya, et puis et coïncide jour anniversaire le 11 mai. Sur vos zangi, c'est que vous allez rater. Sur les nous allons à Paris, vous allez en Allemagne, vous allez en Suisse, vous allez en Belgique. Tout le monde sur le 11 mai na Casino de Paris. Tout c'est là na moko ya basala nzambe ya minene ya mboka na biso avec Henri Papa Henri. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Bonjour Patrick Kadogo. Oui, bonjour Miguel Niema. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu. Nzamba obate la santé kitoko. Santé kitoko, bien sûr. État de santé à grand pote Jimem Piana. Aza en forme bigara. Ouais. Tang ilandani na BCBG aza responsable ya wenge. Ouais, aza en forme na tike bien. Yebi malgré tout moi makambo ekwele libiso bon nzambe mo mtayi bakandenge ni abongisaka nzela naye mais quand même à récupérer au monico perd des éléments dans mbala moko ya kolanda na c'est pas facile. Mais nzamba pese makasi na yebi ke à récupérer azane bien. Bo gerende ni matanga suko toto zanango ya Zulema, il est de... Ouais, matanga il est bien. I patron na Jibem Piana sali o ako sala itake akundi en honneur ezangu mamba kundate banda na malade ya Zulema atiaki pena asala ki tout o muta sala kapo to sauver Zulema bon Nzambe moka yebi ndenga bongisi makambo na ye ake et après a dépassé qui bakundi ne bakundaka artiste ne bakundaka star. Donc c'est ça quoi. Mais bala mumbele mususu bandimi mususu bazondi mater bala mumbele mususu c'est comme si ba oneru ba ondoze le bajuite n'importe soko. Non bala mumbele ba bata distraction spirituelle. Bala mumbele. O ba lo ba buzo vraiment na mumbele ne loko papa Shera Sali azam to obetele maboko. Mais si on moni bato le kalaba TV balobaka bata distraction spirituelle. Moi dans la vie kolinga kolobate tant muto ana zate. Comprendre? Lelo bana mombele to zelaki bango to zule mazara malade. Ngam na zaina zule mabana na débit. Ya hôpital na ye partout au tambola ki bomona ki famille. Tant déjà ba parents ya Zulema. Papa na maman aboti Zulema aloba ki nzambe apambola Jibem Piana na o nyonso jibe asali bongo so mwana mombele moko ameli bimela mela na ya leki na TV alobi wa n'importe quoi est-ce que peut-être aba to Rolanda mwana mombele wana zalaki wapi ata kotikela Zulema mai na hôpital azalaki te donc yo ye kaka po ba défaut bima na tango muta kufi ça sert à rien on comprend Zulema kundami bien organisation l'équipe bien ngamoko na zalaki wana ko banana malade ya Zulema pour boyebi bien idéologie à papa chéri pe ya wengeza ake bo ganga bo finga bo tonga biso to kolobate on comprend to ana ta kolobate lelo
tolingai koloba mukie soki lelo ba membre à famille toni mais yo mo mona ki na émission to mona ki même madame Zulema koto azali nzamba batela ye pe bana Zulema to nzamba batela bango pe famille mobimba famille biologique à Zulema nzambe ye moko apesaka pe mutazwaka mais to mona ki même moi sa Zulema zolela ah Zulema papa chéra sali nyonso nini asali te pour les lotos sauver bomo ya Zulema mais baloba ke soki nzambe déjà a décidé ata bosali nyonso ya na kaka pamba quoi mais quand même nde baloba pona ko sauver mutu na nyonso ezala koto financement ake ngamo kuna ndo zala ke na même na voiture nanga na komema Zulema nazo kende na ba moto aller retour na mokole na monga fula oyebi bien mokole eza parmi les 3 meilleurs hôpitaux à Congo. Tukendaki mais lelo esengeli ezalabongo biso tozana te pona kolandaka o mwana mombele pa bana mombele lemsu bata kwiti mutu mwa meli bimela melane yebika ba maman comme attend na téléphone va filmer mutu alobi n'importe quoi ba boaki na TV na internet c'est ça mais réalité famille yebi batutu même na famille na yemoko même ko bana na ba papa na biso atol pe famille atol mobimba en tout cas ba pesa ba merci ba remercier ba sepeli na ndenge ba kundeli bango ndeko pe mwana na bango na ba honneur nyo c'est ça bango parfois ba ndenge bo akunda manete kunda ndeko na biso pe c'est bien que cela me représente bango ba ndenge ba musu ba osala non ba raison to leli Zulema na Ave Maria c'est que ba lela ki na Ave Maria to Zulema quand on est à na cinquantaine ya ndeko na ya Segempe ezaki na cinquantaine bakundi Zulema na métropole Segempe wakunda ki na métropole donc malgré tout ba honneur ya ndenge mote est-ce que kokunda général na par exemple letina bakokunde na honneur moko te Sege azaki chef d'orchestre pe Sege azaki musicien ou a participé qui na wenge d'ensemble azaki non il y a wenge d'ensemble de papa chéri azaki chef d'orchestre Zulema azaki artiste normal malgré tout na nyos pour Zulema azaki parmi ba ataka comprendre mais quand même papa chéri yé kotwana ayebaka ko kabolate comprendre Nenge Zulema papa chéra supporta qui est natanga pasi na maladie na mobimba ndenge pe supporta qui Sege maniata mais le lorsque kundamna de pona bana mombele bon pona bato mombele o bazolo ba n'importe quoi balinga bakunda ye wapi bon na habité na si pour qui maramo bistoto qui oui toyoka ki on met ko landa ngote par rapport que mombele tem te lobby po biso ngai ko ndeko tika ndeko na biso na métropole to lekana na mombele to mona ba mama na ba papa na ba jeune en tout cas ba bimaki ba leli Zulema kitoko mais bato bazolo mabongo baza bameli tokolo ba na ndenga mabete bameli bangi bameli basupu na tolo ameli na ya lango azui téléphone na ye atie bo alobi ne ba n'importe quoi après babwaki na internet c'est ça mais na yebi ke ba vrai bana mombele ba sepeli na ndenge bakundi moko na bango mona mombele pe artiste na bango ya mombele atol Zulema mokonza bis encore artiste balandani baliwe landani na BCBG bozo analyser nini bino batu ya BCBG non eza makambo nzambe nde mutu abongisi ezala bongo biso tozana te tobanda kokota ko eza boye non ombani tomona akutu mutu kuta sali crash na avion biki ombani mais tomoni pe mutu musope akolala pe alamuki te doya mama nzambe
nzambe nde moto abongisaki asalamaki na année tel na mois tel makambo boye koyela bino comprendre c'est ça toana nini toana commentaire mo te tokobakisa na wana nzambe mo moto ayebi. Voilà, boye na Roger Ngando mabokitela na Grèce monsieur Zani na mona ba vidéo pe ils ont circulé déjà na ambassadeur na biso na Grèce c'est ça pour na projet ni bon toza na projet moko ya monene omoni napesi merci na son excellence madame l'ambassadeur mama Micheline Matadi Mouleba basalam bambote bele en tout cas merci mama omoni lelo Grèce babeta plus de 20 quelques 21 ans to 20 ans que ezalaka na ambassade te ya biso ya Congo. Mais lelo mama Micheline aye avandisi makambo pe communauté na biso senti pena toketi pa ba fédéral po totambolaki. OK. Ezalaki moi toke mission spéciale. O babengaka mission d'état. Vous comprenez? Toyaki po mama tali ke fo lelo communauté na biso pe ba sepela pour lelo koto diplomatie avant d'ici en ndenge ya Grèce. Donc yangonde a préféré ki lelo na événement pe ba projet za nango il faut artiste JB Mpiana Jean Bedel a participé pe tokumbela makambango en ndenge ya Grèce kuna na ndenge ya Grèce yango monaki ke papa chéri Motopamba a délégué qui le directeur de cabinet na ye o babengi na kombo ya Roger Ngando na Patrick Adogo tokende ko représenter na niveau ya Grèce bomonaki nde obi ba image ezoleka partout ezalaka officiel bayambaki biso kitoko ake ezalaki kitoko tomona ba Aristote Matadi tomoni ba Chris famille Mouleba pena famille Matadi en tout cas pena ake ezalaki pena kitoko bayambi biso koya na biso pe kozwa na biso avion kolongwa na biso Grèce ezalaki pena kitoko tosololaki na mama toyebi ke makambo ebele okoyamba Roger Ngando akopesa ba détail ya makambo po ye aza mieux placé na makambo wana po Tara yaza directeur de cabinet ya El Salvador. Bino mo monite. Lelo to bandina wa directeur de cabinet to yiki bato wa Hollanda po biso to banda makambam. Maramni bo bandi déjà. A nommé directeur de cabinet na ye. Ah akome directeur de cabinet. Akoma directeur de cabinet. Roger Ngando. Ya Salvador. Ah ouais. Ah non non captant bien t'es directeur de cabinet. Ya JB Mpiana. Ya JB Mpiana. Ah ouais. De to yaki une mission. Ah, ils ont mérité, selon eux? Oui, ils ont mérité. Na nyonso. Ok. A mérité na nyonso. Yango to pesi pena mama, madame, son excellence, madame l'ambassadeur. Ba merci, tout le monde qui même la communauté na biso, qui toko, marambutu, qui toko, pe baza d'accord na mama. Est-ce qu'il y a d'autres solutions à Congolais basées en Grèce? Toujours. Wana uteza makambo ya ko pas de flatterie, pas de biso moto kendaki, ti koto communauté na biso ezali. Ba témoignage yo ebikaka. Ba témoignage pendeze belé, ba bi grâce à mère, ba moni ke lelo pe Congolais comme na valeur na Grèce. Donc grâce à maman na biso donc na l'assistante. Donc, Saint-Tiche, Matadi, il y a pas qui on a pour l'accueil, na mamba babillé, donc, mamba l'équipe est bien, donc, Nicolezo, ya BCBG aux en Grèce. Nicolezo, ya ba surprise, ezebele. Ba surprise, ezebele. Ya ma casse, ezebele. Ok. Ba surprise, ezebele, toko loba, lo, yebika biso ming, to loba, te. Ba surprise, ezebele. Rendez-vous au besoin qui n'est parisien, n'habitez sous bozo, beaucoup de niveau nini, pour na BCBG na théâtre et gymnastique Marie-Belle.
beaucoup na niveau ni parce que théâtre gymnastique maïbe lango ba te belé ba chi ba date kuna basalango mpona biso te basalango kaka mpona biso te eza place commerciale basalango mpona mutu nyonso mpe biso toza na conquérant toza biso na concurrence na mutu te toye na biso mpe mpo makambo oyo biso tolinga oyo bato baolinga tosala yango déjà ocomprendre ye importe ezaki bato bayoka la bonne musique bato basepela bato ebele babeti basale babeti omona mpe musique ya malonga ya nango te musique ya malonga eza nango te jibe papa chéri moto pamba aza artiste ayebi ne musala mosusu te ayebi kaka musique donc ye ata botie na awa pa na studio mike niema ocomprendre so bayebisi kaka beta musique akobeta ne musique bato basepela ocomprendre donc censé à rien tout qui n'a pas polémique non par rapport à BCBG machine ya musique JB Piana Sultani retour na Paris na salle à 800 personnes bazo monango on dirait oui plein on a rendez-vous parce que ça JB Piana jiba lelo de to sur la boue les ana bana 18 ans bana pour vivre JB Piana ba père a 50 ans 35 ans, 40 ans, il y a Bill Adam, mais plein son on dirait, vous allez vraiment, et au Kokabi son sauté na kati. Naebi ke au Kokabatu nyo sauté, mais batu bakoya, pe papa chéri to koya ka ate ki to beti wana po ekei to ebi ke akosepelisa, ba fan nae, pe bato balinga musique ya kitoko, bango tout en tout cas bakosepela bazana esengo. Ba surprise ezebele balobi to lia nanu o eza na mesa po o eza pe na cuisine peut-être oza su kitoko koleka o eza na mesa wana importe eza ke eza été eza producteur ne mtaponaki sali wana jibe ane musicien aza artiste ye musane eza koyemba Moussana eza koyemba spectacle asali makamune kitoko ba mélomane tout ya bonne musique ba sepela mais o etali mambasali eza le roi producteur aponi salle ya 5 personnes to place ya 5 personnes artiste beta artiste otala l'art na on comprendre pour lelo na ba âge na bango eza sou ba beta musique ya succès te relève on comprendre eza bazo former que ba jeune o bazo bima yo ba jeune bazé belé so bango tu bango lia ka ntsoko omona ote mabe papa chéri alingara mutu na mutu azwa mo etemi na ye ya ntsoko papa chéri abeta sous musique ya succès te musique suni ya betres so eza succès te musique ezala kana succès oui musique ya nango ka succès to boite mais nini o bango asala nyonso comprendre bino moboye bi lelo to ko beta so ebelete o nyonso bato ba osala bango de abasala yango bana loko so te ko prouver mokili et le roi joueur en est beta na Real de Madrid akiti amomo beta na deuxième division bino bolo bane est-ce que tanga na deuxième division na aye po abeta lisupa matation na Real te pour déjà beta na Real déjà sala ya bikamu ici na Real de Madrid on va el roi Benzema ba Cristiano Ronaldo banege azonga le sun ayo beta so football ya carrière ayo sa so carrière na Real et aussi mbate donc ça veut dire que to boité lelo ya mamu ya ba producteur eza producteur ne na préféré pe jour mususu nde boyamba biso poser biso ba question na boyambi pe producteur bo poser pourquoi yo lingaki papa ozwa ki sali wana pour papa chéri beta la ah ok c'est ça choix ça les producteurs eza JBT ok so que ça qui biso moko nde to mi futela ki sali ne bato musu ebi ke bato bele ba mo teka ba ateki la biso na mituka ateki banda ku fa louer ka sali mais papa chéri musala na ye musique nem te lié sakaye ok ya lié saka musique te donc so producteur a monani ba yokani na ye ba pesi mike na ye on comprend
Nenge producteur au badive a sollicité qui yende mutazwa ki saliwana. On va kozala mie boluki producteur botune pourquoi zwa ki saliwana. Pour biso ta sali ya 10 000 places, il y a 20 000 places. Ezaka mambala mutapesi mike na ye artiste aye abeti. Donc c'est ça. O itali marambo ya basal banini ya marambo artiste ete. Eza marambo ya producteur. Mingi bo posa bo luka producteur bo poser ma question là. Côté ba visa tout moni Roger Ndaye, ça fait longtemps banda à zone Afrique ya soumi ki liboye. Ba visa déjà ebima déjà pour un concert ya Jibi en France. Non, normalement biso to émission de service. To yeka mois 2, 3, 4 jours. Après to zongi na biso to repé sa rapport quand tu randi pas mutu o ya délégué ki biso Salvatore de la Patria. Tu repé ce compte tu randi na ndenge mission o batinda ki biso eleki. Donc tu na biso te papa lelo mamba visa to lobela na biso ngote. Mutu musu do mona belea balakisa biso ba visa on a eu visa 5 ans, on a eu visa 6 ans et après lelo. Au moins l'aime sous stabilité za na ngote. L'aime sous pe place rola les za na ngote, l'aime sous na billet. Ya kwanda osala ba aller retour wana les za na ngote. Comprendre? Il faut koyaka na bit, biso to na bit. Nga chaque façon moninga na ye na yaka na ye ko sala likambo après na zongi. Oya matana te hein. Tete na yande mais quand même nga na parent français. Ah OK. Nga na famille na ndakwa. Mais na yaka makambo eza importance na ye makambo eza familial na ye ndeti oyo na yeki mission. Mais tellement eza état Schengen na beti pe moi vite fait total à moi mikenema to solo na mission mususu o papa chéra délégué qui directeur de cabinet na ye to bi que to na réunion mo à huis clos na producteur na biso ensemble to solo la poto ye bande ni to ko tambisa makambo na mois de mai ndenge ni olekela. Donc c'est ça. Ba projet ni o BCBG za na pona année o. Toi ba projet belé. Pona année o. Pona année o penda ba projet ze belé mais to ko dévoiler ngote biso ming ya ba surprise ta bo comprendre marmon. To niaté loko to leki. Ba projet pende ze belé. Kalou na BCBG. Fusée de guerre za na BCBG, j'entends ici na BCBG. Comment ça me souye ba animateur na peut sur baza mais baza ba grand na ba rambo italien animation ba talent de ouf. Ouais. Mais éviter ba nous ala ka bon na ba concert, idéologie ba concert vie ba idéologie na bino na ba répétition VIP on a bazaka pona yango to ko vanda pe boy type mo bi pe bon ba na capacité ça la type bango 3 wana. Mais souvent na générique ata 8 minutes to bini pena. Mais mikenima. Moi maman to lobby e belé ba bimisi ba générique ya. Ba bimisi ba générique mais lelo même na ba boîte même na poto même na kin générique ni les obeta. Lelo na bana ya 3 ans ko bana ya 3 ans ti likolo mutu to azobi na sultani yeyo eza générique yango na esilité siko ba linginde ni to tout faire. C'est bien, vous avez déjà un projet. Ba projet za na ngo. Biso projet za na raté. Pour Kalouji fait na fa boaka. Biso projet. En cause la raga te pour na répétition vieille. Non, mon premier wana yanda kunaye azanaye bomonara. Bon pa wana koto asala nga musala na yebi ke na pese ba mbote sika azali pour azape ayaki na moi vacances kota la famille. Comprendre. Donc makambo na ngo. Biso to loba na biso makambo te lelo et na générique ou l'équipe générique ane ate. Partout. To boite to mona ka répétition na Côte d'Ivoire, bo mona moi émission na Côte d'Ivoire. Sebe ni wana lelo ya ngom tezobeta. Siko biloko na biso moko, biloko oto lambi to tsena mesa batu na ba lie batondi yango te. Siko to ando bimisa kaka po ba belé tant et ba générique nyo se bimia. Tangelanga générique ni l'équipe générique quoi. Alors tanga na te hein. Vous êtes ba commentaire. Bango défi. Tozana on a fauteuil jaune. Na niati pe adida kesa jaune. Ya mikolo. Na niati pe complet ba Adidas ya mikolo. O yemoko clarika ke. Ouais, Clarika qui est grand. Na maman na biso Laetitia Moni.
Clary Kake donc c'est Moni ça sans bango marathon dans son moni ba Victor ba bilo mo ba on a Clary Kake on a ba Don Pablo donc Don Pablo deux fois té Don Pablo Topis Don Pablo Kolo idéologie il y a une émission na tête défi na ba commentaire batangi la biso générique ou eleki générique wana et en moté et ça té lelo même na poto nanga moko jour dernièrement na kena boîte sabindele ba niate loko wana batutu ba yango batu ba matane na bakiti mais siko eloko abote s'il te plaît eloko bongo et on déclare Kaka sombi eloko ne ya sika yango donc il y a 2024 Renault nouveau ya 2024 on bon donc Renault on ndengeza boye mususu ne bimite yozo bane o a changer mususu pour eloko ya nora mikolo ya ngwana ne mto ya na temps mais omoni ba concert rezongi na poto ouais ya kalawana izabie papa Shiraza aza artiste oyo lelo yimto chabiso mutu fo ba musicien basala ba chef d'œuvre papa Shiraza ba nzembo o so obeta concert bat ba olela bat ba opiki ba crise nzembo za ba ombana za kasi ba œuvre ba blackité zigo tangilanga par exemple na kati yo te migenema biloka sika foya na bit tango ombana esilité ba Jeannette Bombole hein ba dimo amour ba sante touché pour soto beti yo ba sante touché siko tangilanga musique wana lelo po papa chéri to welisa ndenge lobage o te bimisa banda ombe bima combien de albums o ba musicien ba bimisa o yana ba nzembo moko te leki bomba to mona ngo na Côte d'Ivoire migenema to kendanga mona tala salle Roman mais papa Chéra betango dada mais bato minimizaka bisonde musique africaine bisom to simbiango banini mais papa Chéra ti bato ba senge ba omba ba senge ba fait de l'amour donc yango yemoko amiye baka lobaka œuvre donc biso to beta na biso to créer ba stratégie belé ba stratégie na ngom to ebo ma musique boyo comme on est na film chic Norris Pam biso za rane to ya kombo na yeza ki amati na podium na yembi a sepel si ba mélomane na ya sepel si ba fai na ye c'est tout même ba concert bela poto to beta ngo rande to beta ka ba atmosphère chaque dimanche on va to beta mais biso to ba kolo idéologie lelo bana ma musique banda lelo to créer stratégie la répétition de l'X on sentit que na répétition ba to réserve et ça la maté ba to champagne na rep papa ba champagne papa o mona ba to mela mutu mo o mona ba to payer ba 5 blue label et ba blue label prix na ngweza combien o mona ba champion pe no mona mutu ba mela ba ruiner excès de ruinard excès de dompé ba domperino na kati ya répétition que place ba to réserver à fouti mbongo ba réserver les tables la répétition de l'X. Millionnaire, il a qui, mais papa Serinda Obagi, mise en jour s'impose, on va redémarrer. À redémarrer millionnaire. Mais, Kadogo, bino ozarana na papa chéri. Des fois, sentiment na pour ça public monsieur comme la binoté. Mais en fait, on a tel sabino et loko avant papa chéri a date, on a zoba appel ya batu belé, ou bien ça passé message. Dona nzala ya musique ya Jibim Piano bana BCBG baleki plus de 800 personnes bato bando benga ngapo bisanga baba million ouais siko bozomona engambe alikambo bozana on déjà ya demande ya public ou bana posa ya Jibim na Europe hein biso to sur Europe Belgique non si mandat pour 3 heures du temps Suisse en moto tumba na train 1 heure du temps Allemagne p 2 heures du temps na train donc bato boze la JB na Europe na niveau moko retour ya Jibim Piano na Europe mais nous avons regardé si vous m'engambu na salon à théâtre gymnastique Maribel préparez-vous bien non biso tu ko na de to na biso pré yende na uto e biso lelo biso to na biso na logo ko pouvoir mokilité on voit de papa to apé na concurrence na batute et zappé bisoté
biso eza des producteurs na ko préférer omoni makambo na yebi ke même yo journaliste mi gagner ma quelque part peut oza na souci par rapport à ba demande oyo zozwa oyo ba fanatique ya papa chéri ndenge ba dérangeront na téléphone mais le problème c'est que JB azane artiste azane simple azane musicien ye bayaka bo signer contrat ba pese mbongo na ye comprendre ya ye ka koyemba et kozala bien producteur azala pe kaka na poto boluka producteur bo poser ba question na pourquoi ye a préféré azwaka asali wana toyebi ke na batele kaki otolinga tobeta avant liwa ya chef na biso Sege l'éternel chef pour yaza éternel donc ye moutako remplacer azate donc avant liwa na ye boyebi ke producteur ye mo alekaka bi par rapport ki ya ba demande basali ezalaka te par rapport ya ba date ne a préféré ki sali wana on comprend mais tout opé et aux alamiers bo lukaye bo poser pourquoi ye a maintenir ka sali wana comme ça il y a peu ça une explication na ye très bien c'est ça to lukaye to na parce que bon par rapport à Ranson on te met à 6000 et quelques places Jibayo na 8000 non toi on a besoin de concurrence là-bas oui bien sûr concurrence mais président Ranson na wera JB aza JB malgré tout baza ba ami baza ba camarade on comprend mais ba public différent peu hein eza te o soka liendunda po yo polia ka ndunda on comprend président wera rolia ndunda biso to liena biso pe tsaka madeso eza nango polémique te président wera beti potana e esenga beta sali wana on comprend en tout cas félicitations to monaki lelo ngana zaki na papa chéri totala bilili tango pena tomonaki ke sali wana pende sanzaki na koso te jour wana to bayata champagne ngana presse OK lokuta mabete vie azanga na sengo moko esinga kadogo souci na ngezaki récite loko la solo je te jure devant Dieu papa chéri omoni mambo to ngana lobi yango po ngamu tozala na ye tozali na ba Anthony Muzuri tozali na ba Ibrahim Dumbia Dido Mbala Parazuria ba Trésor Banza wa Ibrahim Dumbia na pesa Ibrahim wa ba Dido Mbala ba Pires Mbakulu na tike na kin ba Max Poutine et puis que papa chéri aloba na ngelo mabi kadogo témoin na ngeza Anthony Muzuri plaisir au ngana na ngoso to baebo pour na réussite ya concert wana pour batu ba koma ko minimiser ba bona ka ba vie wana basila te baba ikoni ya mboka oyo moni ba te bele ba minimiser ki meto mona ki lelo ba artiste belé ya mikili bazana na concert ya président Ranson ba artiste belé ya poto to mona ki ba niska te bele bazaki do elingi kolakisaki ba vie wana ba mito a trait ya musique congolais pour le moment wera na JB charge ya musique congolais na maboko na bango il faut pas au moniteur mutu nzambe na silisi ete bo silisa rien en côté mais li solo to ki JB zaki invité spécial ya concert wana mais après na nenga suka yete zaki ya solo to zedonga to ndoko yoka ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi.
le pro. Non, moni secret ya makambo wana nde balobaka wenge. Ah, ok. Donc ezaka présent wera na ye moko papa chéri moto pamba bayebi yango po ntango bango basololaka biso tozalaka te. Donc babenga masolo ya baguru po bango baa baguru ocomprendre biso tozalaka te. Mokolo moko tomona eke présent wera bi non jibe na invitaki aye te. Donc baraison wana donc entre bango na bango bamile bayebi ocomprendre. Mais il y a important ezalaki esprit ya papa chéri ezalaki na ndule wana pour na réussite ya concert wana. Ok. Il est important wana. Il y a important ezalaki ya wana. Mais obi ke biso to yebi grand poète JB mpena na délire ba voiture à Lix. Mais tout le monde a sous JB mpena na ba délire wana te ba voiture. Eza nango ebele na mo fleri na age wana. Mais ba délire yo yebi les seuls artistes. Maïbek bas erni. Papa tolanda wana Maïbek ebimi asala nyonso. Ba rôle saison bima wa asala nyonso. Ba ben clair ebimi. Papa eza nango wana. Soki na Belleville na Montfleury. Donc et alors moi so garde-robe etondi. Bilamba musu bomo tsango na se. Nde ba mituke ya nango ezaka nango wana na Belleville. Mais tanga isa bino ke na moto pamba a créera IST bomona ke tous les lelo ba artistes nyonso ba mo se camoufler na ba IST moto liboso artiste liboso benga ngo sa complexe IST penage ba papa chéri tambola ane na IST azane moto pamba ça sert à rien lelo vie a okene ba 58 ans comprendre à sa ligne sur la vie pe a continuer à kosala nyonso même lelo ya pena soto bimi toke pa yo mona ke star yo ana bimi lelo papa chéra le rôle ke neye mo ba idole ne ara papa emba moi ma muso l'attaque lelo aza de génération à génération lelo ba petit na biso tout mona pena ke ba basel chou mal à l'aise so ba staffé ba le tsunami, Ridi Lumbe, ba Isaac Chimini, ba Yann Milero, ba Igor Caporal, au senti au moins la génération na, ba ngotu ba yebi ke so ba pembe na papa chéri au senti que talaka batwana tout dans ba Arnold Kondoli, ba Chico Saint-Esprit tala au moins. Donc génération kotwana au moins ba président Costa Omar l'homme moderne, au moins ba Yann Michel, Mishka Kabea au moins. Donc ba tebe ba Eva Chimanga donc alors génération à génération papa même les lois à peine sont beaucoup la côté côté ba nouveau na côté ba les clubs ba côté ba Congo senti que star muta côté donc moi to ko ndo lobela ngote ba voiture ba nini donc délire retourne en siko ezara bilamba ba montre cher pas JB puis na ba voiture a chango eza nango pour le banete ça yo lingi que ça fait longtemps tout le monde biso ba congolais papa et solo la vérité ça fait solo la vérité solo la vérité année tout le monde JB puis na kumba voiture ne yemo ngami kumba na banda kumba ba 20 ans passé yemo na bois alors c'est filmé yo moko lobi alors nga Patrick Kadongo na kalanga mo boina na odi na nga cabriolet na okumba mais lele koma ki na apena chauffeur apesi batu misala mabeza api lelo junior soki papa chéri mo mokumba mitukane junior en vivre na famille na apesi batu misala les doyens des doyens ve Saki Lutunga amemaka salva na buto yo kango te siko ba vivre nde mais babor eza on peut avoir bien un carrosse méchant. Papa, toi tu vas distraire bateau. Lelo, nanga mutu. Oh, tout le monde va land crise nouveau modèle. Tout le monde va 160 000 balles, 170. De ce mutu moi dans la car à 170 ou 100 000 balles. Et à carte. Mais papa chéri zanango.
ça sert à rien. Ah, nous les Canadiens faire de l'accent. Et ali, nous parking, au so que le parking est bloqué. Patrick Kadogo, qui première partie émission, le temps a remercié le vénérable grand maître choisi Matata. Deux fois. Iran. Babi mikolo na mona iva stati na répétition VIP ya JB Mpiana. Faire grand pote bina d'Amazon yemba choisi Matata. Choisi Matata. Yora ce qu'on a expliqué. Pour batu ba habiter. So batu baza pour na rolobela les grands Iran. Ya ba biso ba Patrick Kadogo. Nyonso ana ba profiter. Oui ka yo mo mona ngo ya lo lelo clari kake. On peut battre tout moment oui les pour les lots Kadogo abeta Gucci abeti collection on peut ate clari kake battu pe ba mo ya so battu on attend bakoya te po ba lo baki Kadogo pena o mamuso Kadogo ngokutu opesa ke boye tala ku Kadogo ana afinga raote mais les grands prêtres choisi Matata ngana o mona histoire ya vina e petit na Kadogo azali pour wana vienanga maintenant ko sauter lelo batu pelé baba grimacer mais Joana za prêtre tala au monde yo au moins que yo beta mamba waka mais série choisi Matata banda mamba baka ba game batu bazala raté mais lelo monongo ki ba délire mo mais lelo Joana ana babilanga bandaku chaque semaine nzamba asomba lupango chaque semaine le vénérable chaque semaine na pese mbote koto azali choisi Matata na mama na biso to pese mbote na ebi ke yendenge ka tutangi bo mo ga lobi mike nyema rapo ya pesa ra lias to demi des fratés to pese mbote na biso Chancel Mbemba de midi to pese mais non senga pe na moni en tout cas na ebisi pe na grand prêtre choisi Matata pour mikono bengi les big boss pour amériter souvent baba grand prêtre te banite yaza boss azapenda boss mikenie ma petit na waza jeune na be fort ne azobunda tala studio na ebi ke boss yo amuta mawa yo pena au soutenir ba courager sala moi quelque chose asala déjà belle te asala pena si ça n'est studio asil sara studio pour tout gars na finition pour studio ici là poya tinara mayamba le financier nord ay mayamba yekuta mambolo bataka mayamba tala kana sili sala nga studio ane sili studio est gars na finition de vénérable bilora meke arbeta ngo dada merci na Chancel Mbemba de midi Silas Kantompa Chancel Mbemba de midi kitoko Silas Kantompa international mais chaque Elia c'est mboto na d'option à Nantes c'est mboto na Edoka en Angleterre mais chaque ouais mais chaque Elia voyez mwana malam très poli chaque wana ba petit na nga pena donc ya black te to cadre ba on a milliard balle mais ala reconnaissant même Chancel Mbemba na tika na souvenir moi Chancel Mbemba na Lubumbashi tant Léopard beta na Lubumbashi na lia ko ebika bisoti moi scanten boya na ngoke na bis na eba ke ba Ibrahim Doumbia bake mais ye moko pena zo habité moi loko ngo pesa Patrick Kadogo na ndimate na mutu lemsuge tozana biso na équipe nationale pourquoi na zana équipe nationale mais te amwa na malamu mutu malamu apesi ba salam zalaka bongo papa Chancel Mbemba to pesi mbote Junior Malaïsa le mystérieux ya papi Matalatala Matos miroir d'Angola d'accroche ta patron merci pour tout ya papi to pesi il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo Terry Lubadika les cavaliers solitaires merci beaucoup merci na maman Filiati Samba moi c'est docteur Samba Charline Mito étage à Souka niveau Souka escalier Souka merci Ivan Tumbanakasi en vex patron to pesi mbote Kéline Tsumboura Bilamba, Fabrice Massamba, Radmouta, English pas d'appel à anglais, Yagi Baïna, colonisateur de la SAP, mais Amas Baïna, Ora Bilamba, Junior et là, la plafond, elle bite aux coiffures, la Sélénie, Jackson Lumingo. Non, mais c'est l'ambassadeur. Papa Nabiso, papa Jean-Claude Matadi,
mobali ya maman na biso son excellence madame l'ambassadeur maman Micheline Matadi Mouleba. Donc ils sont toye wana toke na Chris Kapeta, toke na Moïse Mouleba, famille Mouleba pe famille Matadi, Jonathan le petit Jésus. Na pesi ba salam esika zali, na pesi batu nyonso o balandaka. Be émission aboy. Ah, fauteuil jaune. Fauteuil jaune. Na pesi bango ba mbote. Ba bi émission mo sans polémique. Yé mo repère la muta polémique ité. Mais malgré bato azo linga. Et puis que bato ba linga ba kotiso na polémique. Te kolanda biloko wana te. Yo zan de konanga conseil na ebiso zalande ngo zalaka. Et changer te. Merci. Comprendre. Na landaka yo moi trop. Merci. Na bato ba koyelo polémique. Pesa mongo ba merci. Pesa mongo ba pété. Ba gagner na bon. Vrai pété za nzambi. Amen. Comprendre. Amen. Donc, en tout cas, équipe mobile fauteuil jaune, solo la vérité, n'a pas mon salam. Deuxième partie émission. Oui. Au groupe c'est la mois demi. Toujours. Les musiciens na bino bazo baba longo la bino nyonso pembe na jibimpia. Il s'agit de Mignon Abraham qui besoin apporter et l'autre côté pembe ni a grand prêtre mon kolo bankolo jibimpia. Il a portani. Ah, Zambé. Donc, vous apporté et l'autre, bah, l'on l'a bino. Tant que vous vanda, vous avez un prêtre. Mais sur la vidéo, tout à l'heure, la vidéo, tout le monde a eu, vous avez un V, vous avez un prêtre, puis prêtre à Moutamaï, les bélés. En limite, j'ai pas encore traîné dans ma tête, bazou, c'est même plus té, bazou, même soit dans ma bouche, banalité. Raison, il nous comprendre que Mignon Abraham, à son bas, que bino, tout football, on va venir pour JB. Non. Peut-être, il y a un mot à Yébina Batou, où il y a s'adresser. Na ndenge nga penda pate kadogo na zalaka soki Mignon Abraham akoleka pona talaki yango te ebi nga mingi penda babiloko ebele na foka yango na koregrete. Regrette ce qu'on a dit. Il y a un souci à président, ex-président na JB Piana. À la poste JB Piana. Et soit ça un souci à ex-président on le kana TVT. OK. Comprendre. Ni genyema. Yo ka etike na apena makamuso ya mabe moko teke o na mona pele msupa grand frère nanga po papa chéri za père nanga boss nanga grand frère nanga donc à tout pour lelo stabilité nga na nango grâce nae black day na sana ba millionnaire na boya ngote na tambola donc na sama mamineni mais nga moko conscience nanga yebi nini apport nini au via na porta na kata ya vie na ngai leo na bali lelo na mo beta wa mikili na epena na beti 2 jours 3 jours mais to ebi ke biso na kala zaike oyeka bando benga biso ba accompagnateur ba transco donc musala biso ya ke dika ke poto yo accompagner ka na aéroport pe bo molela mais lelo grâce à papa chéri surtout c'est papa chéri ya liboso za nzambe ya mibale papa chéri grâce à famille nanga moko te comprendre grâce à ndeko nanga moko te nga pe na papa chéri tozata village moko te mboka moko te mais considération comprendre via pesanga pambu et ana bate belé lelo ba koma koloba po bango ba welela mbisi mais biso to yaki to préféra ki pambu. C'est-à-dire, il a signé. Donc, pambu eza to ba pession ndobo. Yo ne mto okendo boka na mayo loba mbisi ti. Soko li mbisi ane sile oke su na ndobo ano lobiti. Mais soki yo sengi mbisi ba pession mbisi, o li mbisi ane osila. Siko o sa su miracle ni po ndo péché mbisi. Poza na ndobo te. Comprendre? Ya no mona bata bongo. Soga keke mbisi wane sili lobi na ngoni mokate betie apwa leki na teva omono loba na sana te pona okende na contredire ba o ba bango ba lobi po maloba na bango ezo engagé ka bango moko comprendre nga lelo papa chéri za muto maele to papa chéri bandaki succès nga lemso na bébé
tolem suna na libumu ya mama nanga comprendre ba vie expérience a vie ya nango ngana ko telema te mais lelo po azalaka nanga po nazala pembeni na ye po ayebile biso ke petit nanga peut-être que ana moi implice mo pe abaksa po na ngai papa chéri azobate ala très intelligent comprendre lelo esala nga pasi biso ba congolais to bosana bola mo bato rapide. Dans la vie, il faut reconnaître mutu ata salela implice bola moko. Yo c'est la mignon Abraham Bolam. Ah, o c'est la mignon Abraham Bolam. Bon, yemo la reconnaissance. Yemo ka koleka mais mignon Abraham papa chéri salela ba bola mo belé. Comprendre? Tozana wenge. Abraham aza frère nanga na koya te pona dénigrer na kitsayi. Mamazo besoin engagé ka yemoko. Mais on peut se faire conseil. Ça sert à rien tout les cas na TV. Pour tout le barali kamo o lobe ko rattraper biso. Pour anita ngabwa mazaka na wenge. Bato wana bazaka mabete. Lelo komi libanda wenge bato wana bakomi mabe. Comprendre? Ça sert à rien. Mais Moussaka peut nous même à Salaka même discours hein. Moussaka. Bon, ils ont engagé bango quoi. Il y a importé ça que vous yo sala bangoni. S'il te plaît. O dérange à batnani na BCBG. Peut-être né nazal. Quand ngaranzela bato mo na chimim pianante faciliter à battre parce que biloko za bon so za mo conduit tout le temps. Mi kenyema yo mi kenyema yo benganga. Na biso nga bito zana papa chéri. Est-ce que tu tournes un papa chéri? Yo tango bengengo ibeke na papa chéri. Mais pourquoi tango yo kutu? Na zo biso na papa chéri. Et puis démarche nanga ya pardon na ba fanatique à BCBG. Et puis na yemo prêtre ezai par. Lelo prêtre monde na oleka na émission. Prêtre ibeke photo le kana fauteuil jaune. Comprendre? Moni maloba o ebele bato baloba na komba papa chéri. Koka etsate mutu musu so za mbisi papa chéri za pembe na jibe. Yana ba misi musu peke misi wenge, misu pe abanda na wenge ti akoma we bavanda na président. OK. Ezate po yo za musicien, oza camarade na été, vie privée na etaliete, yo za musicien. Yo yaga na podium tala o etali vie privée na ye ndeti nga makambo ya ba musicien na kota kangote. OK. Pour nga naza privé ya patron do ya Salvatore petit na ye ya kati. Paye mo ndenga zara soki azana mama omoni so azo répéter. Tango si la rakena na ba musicien. Est-ce deba monanga cadeau kota ba sala réunion na nga na vandi wana. Mais quand même, ça vient dans ce tellement à Moussoupe, dans les loba, la roloba. Comprendre? Les lots Moussaka, Soga Lobi Bongo. Ils ont engagé Kaye. Comprendre? Yes, Bandima était. Mais importer ça, joue valeur nanga, to utilité nanga, pembe na papa chéri. On va et zalate yim trotsanga mupanzi batute on va pour ya yebi nini nazapa nae ngape na yebi nini grand prêtre Salvatore azaponanga y importe za mwana tout la na biso biloko wana te baza ba frère Abraham mignon Abraham na pesi mbote Mosaka na pesi pe mbote sika eza mais vérité et ya ka un escalier. Il est important et en dernière question à Bicho. Il paraît de toujours que Dino Capore du santé zabienté, tu aimes no coller ça pas confirmer qu'en est-ce que vous au courant de votre BCBG? Ouais, dernièrement tout le monde en tout cas tout le monde te mutaïb senga kutu papa chéri. Na tunga bien ave na yo ki moi ba makelele mo bimaki na internet ko jina kufi banini président ki batuna
Est-ce que habité à malade, à petit nanga, à peine malade, à gravement, est-ce que gravement malade, à un hôpital. Aïe bien. Tony Boye, Boyna, directeur à cabinet à Papa Chéri. Moi, visite, vous avez un programme PESA qui est. Bon, toi, na la confirmation, na ebi place d'une avant d'arrêter, ninte me djino, azam moko o azaigi na kati ya wenge, azasu na wengete. Apona nzela na ye, asala mamuna, ezate ke, loko azasu na wengete, bisone to abinemi, non. Sauf que opportunité et sengi ke na mona ye na omona ye mais il y a importé ça ke nzamba batela ye nzamba asunga ye abika azonga na bonne santé c'est ça quoi et lo ke leki nyonso wana eza ngwana. Très bien. Tu retenir ni na passage na yo ni on leki pour retenir na batutu ba mélomane nyonso ya bonne musique ya wenge BCBG bon chic bon genre bozana bino calme. Tout le monde a bisoté, grimace, aux médias, donc chacun se touche les coiffeurs. Tout le monde a besoin de tout ce là. Bah projet maka c'est ça. Toi qui kobeta tout toi qui ko sala ma sécurité, toi qui musala. Résultat musala oyo papa Chéri tindi biso délégué biso na mon grand frère Roger Ngandou. Bah fouille non bon mon nom. Bakamba biezoya. Merci. Merci beaucoup na passage na yo. Merci beaucoup na bandeko tout batali biso. On a bato ko remixer pour tout clôturer. Bon, en tout cas, na pesi bato tout bambote. O balinganga na o balinganga te. Koto na lobby ya mabe déranger bato. Balimbisa. Ya malamu pe. Yo ebika moi ba merci wana ba combattre et ça la bien. Na pesi bato tout mbote. Les gars choisi Matata. Le vénérable. Le big boss. Grand maître. Des fois, na pesi ba massa nanga tumbote, Asia Gito, Trésor Banza, World Mobimba Yaman, Dodi Chongo. Dodi Chongo. Aka Cheval. Aka Kevin, Aka Cheval. Et Bende Kosa quoi. Nagler Boy, sexy boy. Les sexy boy, dans l'autre bayambenga kitoko. Tous avez payé kitoko, to melimboata, yannick onienze, soupa lion. Apesi bambote. On a pesi penana ba on a bossani, na pesi bango ba salam. Ordi, Pires Simbakulu, donc batu nyonso do world mobima na pesi bango bambote. Na pesi Papa Chéri sikaza ba salam e bele. Salvatore. Pe na pesi merci na mission. Pebi ka tom ta kenda mission, na mo frère de mission. Pour moni wenge to développer dans moi mambo et ça va tout pas citer. Comprendre. Donc mission na moi frère de mission. Et puis on la nanda comme motuté. Shenga. On hôtel bien cher. Te na shenga. Ayo cher. Moi chiko na bombi na pesi mère abaksa moi provision na shenga. Très bien. Merci la bande tout balani biso. Ba master tu ya BCBG, rendez-vous avec Jimmy Piana bientôt. Vous allez après la surprise des ébélés. Aboyo Luba. Parce que hier, Amoussa n'a été, mais tellement. Joro ya directeur de cabinet, Yangai, Izarara, Topé Sabatoura, Raposa. Moi, Lengi. Moi, Lengi. Merci, Nabanegoutou Atalibiso, Tukutani, Bala, Sima, merci. Merci. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto nemoyebite. Yaka, tokiti na metro chateau mutia da kayau. Kayau awa. Uzomona kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so nila metro. Papa mukolo boya takota bukatamsanga. Bisa batanga le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place de côte. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga. Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo et le molaka attache
tozolobela makambo batampo bamama babebe ebele bamama bazotambola kaka na bapoudre na bafond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na chateau na ye mpona kolongola batampo ya bamama banduki ya bamama oyo baza na besoin kosala taille mpona kokitisa mabumu, bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene bipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafesse sein mollet hanche. Non, yozomona te oyo loka eloko evanisaka mabala eza mpona mibali sa grandi limaso olingi soko moni ekokikoki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor.